est-ce que au son moment déjà il y a Myriam Mokonzi soit disant de Karine au son moment il y a une photo à la Naïbiété. Karine azo étant ebelé kozana héritier pembeni héritier aza bolamu ebelé héritier salela ba souvenir ebelé pe héritier aza ba souvenir ebelé pe ya Karine Mokonzi. Pourquoi kobimisa biloko tuna TV ezala ye Myriam ezala ye soki Juvenal ezala o Karine Mokonzi. Je suis contre tout ça parce que ba osali image ya héritier yango tolobi ki attaché ngo to osalaka ya biso to siko kosangisa ngo ya nzoto to osala mosala bien te que ya sangisa na nzoto non non pesi conseil na sens signé parce que soki Karine akendelaka mosala et pas ya héritier mais akobako comme na niveau ba bêtise otuna yo kaka te ya bango mibale. Myriam nayebi ete je connais Karine parce qu'elle a concert nayebi Karine pour la vie à boîte nayebi Karine pour na mosala donc nayebi li na bongo sans cela soka zaki lokola Myriam ngana yebalanga ete kozala rendre na ndeko na yo ata blessa yo ata bomela o mutu tika charge n'est pas nzambe eza conseil na opesa bandeko na nga nyonso tu o bazala barankina nga na préfération na yo na likambo jomima ya defo koma nga na uti na bengo jema likambo nga na kozala rankina moninga makasi be poa ntia kufeli ya glola ya maman ma chérie l'américaine méga star non yo méga star qui méga star moi na barando non ma chérie sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé là sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Là, merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, moi, c'est Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Encore une fois, merci d'être branché sur Congo Victoria Télévision. Alors, Nalingarabino Ming, Nalingarabino ya trop. Et aujourd'hui, je vais un peu de faire l'analyse avec moi et mon confrère et ma consoeur, Tomekapé Kosola, par rapport à monde nabiso ya ba chroniqueuse, par rapport à la musique congolaise et par rapport ya Bunafilé, bazali ba attaché ya Bunafilé ko soutenir l'élève du maître. Alors tozabango awato sola na bango makamuni. Merci beaucoup à Miller Wakoza sur ma caméra et merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, les boss charismatiques, à l'homme au cœur sensible Georges Louboma, à Yadadi Mabibi Mokoda double commune à Paris. Voilà Babi, la charité bien ordonnée commence à soi-même. Donc comme nous avons moi aussi, nous avons maman. Voilà. Tania Mouyala, bonjour. Bonjour, gros bébé de la presse. Merci, nous avons surtout. Ngongo est bien été grippe. Bon, excusez-moi, grippe, Ngongo est bien été. Merci à gros bébé de la presse. Merci, nous avons tout Balinga Tania Mouyala. Mikolo, président Pekisi Babenganga, Mouyala Té. Tania. Donc, autrement appelé Maman Sociale. Voilà. Maman sociale. Donc, à ma gauche, à droite, Nabino Nazana Djaroul, attaché. Djaroul Boni. Bien, maman, gros bébé de la prince. Nzama maman. Dara yo gros. Eba bébé. Eba maman lisous. Eba sœur lisous. La femme du patron. Bébé de la prince. Merci vraiment à Baïnion sur la chaîne Congo Victoria. Merci beaucoup na patrouille à Colo Victoria marqué Combo échappé dans mon tourment. JB Kumaluta. JB Kumaluta, donc je salue ce que ça va vraiment.
peu Simbote sous na espace Héros Congo. Venant à Georges, donc acceptation na yo. Merci beaucoup. Na ba bureau nyons sur bien affilé, na bani CG, mon CG salue en pensant, je salue encore mon vieux directeur ça. Je salue tout le monde au balanda chaîne Oyo, Victoria TV, tous ali. Voilà, donc Bozali, tout le mécanisme peut être qui est attaché parce que Diaoula Sazu yango a levé yango. Le lobo to moni bino, boza permet y a bien affilé. Rôle na bino d'abord ezanini par rapport à artiste parce que quand non, nga attaché de presse, nga attaché côté aboy, nga attaché côté aboy. Maintenant rôle na yo ezanini koza mo permet ya leader na yo o eza bien affilé. Merci vraiment Dieu me la question boyo. Et ça va bien ébélé babo sanaka. D'abord qu'on a attaché ezan d'abord parce que on a attaché, toi qui attaché de presse. Donc on a attaché pour la presse il y a musicien en disant. Donc et le but est que ce qu'on a attaché et au sala kama il y a musicien non. Et puis qu'on a attaché et ça qu'on a la fanaticité. Et ça pas bloquer bébé surtout au bosana comment bien soit qu'on fois parce que oui parce que comme on va faire il y a leader les locaux à la attaché de presse il y a musicien mais au monde qui est attaché de presse à comment entre ta fan donc on ça a deux rôles à la fois au bosana rôle qui est attaché Sengini pour moi Tania na on a yebi na msala au quoi attaché d'abord un aux était non artiste na parce que as artiste na yo mais tu te limites pas et pas na e oza pe na bato mususu oyo bondo ko kende pa na bango po ozwaka ya malamu o memango pa ya musicien na yo donc eza quelque part ko za attaché ça to sala ka ba rôle belé oza pe wana pour l'éducation ya artiste parce que le tout monde le artiste belé bazo so ba problème parce que ba attaché na bango bakende na ndenga mabe bakende na ndenga bafani bakende na ndenge ya nyoso osomona mais ceux qui okene chemima okene esprit qui na eko sala musala na ngai o ngai na tangela musala ngana yekola musala ngana yebeli ona za pembeni ya leader o yo sala musala ezanyi osolobela kwa siko déjà dans 2 jours tozo nouveau single na biso mon choix ezobima. Il faut tout expliquer Batou. Si on est attaché, il faut expliquer Batou d'abord non mon choix pourquoi. Il faut qu'on ait des détails en Zembo. Expliquer ma cambo est allé artiste parce que yo attaché mon toko sala keba linga artiste na yo. Yo pe comme toko sala keba inaye. Tu vois? Donc mais biso le toko mo memango na ndenge ya mabe ndo monde ba leader belé. Comment ko boya ki ba attaché. Surtout biso ba journaliste net. Par contre, quand tu vas bien qu'on sexe coûte na bakisi. Donc moni lelo ba pompe coach bena ba leader kususu. Parce que journaliste ou chroniqueuse wana amemela ki est attaché na ndenge ya mabe. Donc on lui attaché quand la musique y attaché na nzoto. Ah ça double rôle. Double rôle ko attaché na nzoto. Donc nzoto comme y attaché. Donc au moins quand on soko le leader na yo o ko bo moni ka sali mabe mais o asu na courage à relobate parce que comme attaché tina nzoto. Au comme il attaché tina sexe. Voilà. Tu vois les problèmes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà donc vous comprendre Tania n'a expliqué que moi si mais na mupandi au pe Diaoula za mobali tout le monde peut mener ya bien affilé azab men na été attaché pour asunga bien affilé l'élève du maître na côté nini puis na nini. Merci beaucoup Jemima donc attaché quand on parle attaché ça na bolingi belé na ba façon belé kozala lelo kozala ba journaliste le tout le monde va ngambo belé na ba télé subiso ba journaliste internet. Donc moi chez bien affilé l'œuvre du maître naza attaché na naza ko servir pour nous recevoir les promotions d'abord conseil là d'abord c'est important d'abord na publication na ba mamuni ya ba donc comme tu promotion non tout à globé nyon sur na katu wana na faire un peu kozala clair pour la réponse na yo na servir na mambo belé elle bosse d'abord quand je parle na servir na voilà, merci beaucoup. Na ça soit encore pour ayeban encore. Ayeban mais ayeban sous parce que peut-être ayeban n'est pas na yo. Et peut-être téléphone na ba batala qui sur internet na ba stati na ba yebiete. Le net nous appelle moko
nasepelaka na jeune wana makasi mais nazwa nanu moya kopusa pembeni na ye te mais nde namoni masango ozwi nani boye etala boye esalaka bongo donc c'est ça neti nga na servir wana naza wana mpona kosunga ye na mama ebele donc nga mpe nasala ebele. Voilà. Parce que babi bino pe pemeni ya bina filé nde bozana bozo talaye bozo observer tant que presse babi on dit comme si le colo o ya landi wana ya tanga longwe na orchestre azo kumisa place a utaki azo sala ke place a utaki a toujours ba éloge nango on dit landi le colo fali pour pas tanga longwe et pas ya kofelo mde na quartier la terre. Non, biso ko comparer biso na batuti. D'abord, moi, je suis bien en l'élève du maître. Donc, ça veut dire le bébé, puis tout ça, bananzambi, tu finis à rater, tu tombes raté, tu vas m'aber à battuter. Ça n'a pas besoin de m'aber, besoin de personnes qui bolam. Et ça doit patron nga, bah ça l'est ma bébé, il y a un moment où aimer les choses de ma mort. Moi, je suis qui n'aime pas jouer au bima. Des bah réponse, je suis besoin d'un biso besoin d'avoir un zémo. Donc, dans tes mois, aimer les rabattus, bah ça l'est ma bébé. Donc, ce que la réponse, c'est bon, il y a un attention qu'on a un zémo. Donc, tu peux souvent travailler à Zokoumi Safabo, attaquer papa naï. Baotina Fabo Musika, peut-être que tu peux battre, que tu peux non, auti musika, depuis ma tête qui sensu. Après, si valeur na qui sensu. À tout mon livre qui sensu, le commis peut, mais seulement autant na qui sensu, bien affilié. Donc, azo salara bolamu, ala saka bolamu, oyo fabuka salakisaki. Salara jour anniversaire, maman ya fabukas. Patron n'a qu'un autre qui est congélateur dans l'enveloppe. C'est ça. Devoir mon bonnement musical. Peut-être tout le monde a un outil. Mais patron n'a pas ça là moi qui peut na tiki cadeau, a tiki na enveloppe na ya bima simizela akenai. Puis le jour anniversaire ya mayo sofabo. Mon patron a salué ce Kazali. Patron n'a soit yembele ce jour anniversaire. Peine répétition maintenant boba do filmer ba caméra yebele zo ba image. Nous là ça que tout ça monter ma première au bazo bloc on a zo flatter non to flatter ti to na posa ni nzana biso monter ba ntse monta sanga ba pesa nga passage atanga ba leader au baza lelo ba leader wa bina raté mais bango pe bandima pe ko pesa pe passage yango ko senga mais bango pe bandima ko pesa bon pesa passa parce que déjà que fabo déjà na génération ba to zo senga ba passage wana to tanga génération ba we raté ba JBT ba profiter ba génération ba faire gola ba fali poupa ba héritier wata. Tu vois, tu sais, on est passage pas na bango. Bango ne makamu. Yango moni élève du maître pas sengi bango. Zapo da batika ginzela. Yo zela les 20 sur mona makamu. Les 20 ka aujourd'hui au ba penalty maël ezali. Voilà. Maël ezali. Voilà donc tanya ngala nga ko mingi tango au sala mo ba morceau ana ya mon choix parce que ba tebele ba rappeler ba choix mais ko ça peut choisir pas si etania so ko sala choisir pas. Merci groupe de la presse. Tant noyo kanzimbo wana voix eza bien te mais ngana yemba nzembo ande ngolo bani abi komona mutu veut dire mutu choix d'abord non choix parce que la mutu choix te choix parce que la mutu choix te mutu sala choix yemoko donc tant na oloba bona zo yemba pe mbala moko ndi nzembo mo choix oyebi ma les 4 ebi ma les 20 pardon jeudi des gens les 20 ils a déjà na marche à partir à mercredi na 0h mercredi 0h jeudi donc il déjà exact sur le marché choix d'abord na vie parce que la kamutu choix te parce que la mutu choix te mutu sala choix na yemo le to mona baka ebele au mona ya mutambongo. Papa n'est un riche milliardaire. Mais au moins en Hollande, garçon moko boy parfois ala na salon. Bala la rabattu belé. Et ça chouane. Même JB piana yembango. Ata bobeti mwana rolte alinka bolingo na ye. Déjà chouane ye. Baka bola chota au moins mobali musoza mulaye ngambe. Otebe mobali ko kitoko. Otebe na mwa so bité. Ya mobali la ndela mwa soni. Otali mwa se no bité te amabe mais mobile na linga ebongo et puis abali abeti le pote na msabe donc tu parles donc choix donc choix ba sala mutu choix te mutu sala ka choix na yemo atakoka eza choix aveugle eza choix nanga au mona mobile mususu boye bien moi mususu au mona ke moi ça termi moi si nzambe opesi nzambe merci mais hôtel mobile linga ma plein obi pena te alanda nini ayebelo kazolanda eloko olanda ya sekele
sekele ya motema na koyebisa moto te po azane loko bolingo kombo nango love eza makambo ebele modèle apesaka bolingo bino boyebi te bino bomone bopole alors bokosele choix te nakozonga so moi sima muke par rapport ya question to kutuna oyo confrère nanga jarula ocho répondre pendant likambo ya full boss qui lelo asengaka passage te po aleka parce que po ya leka esenga bata mokilité parce que oche bena bata mokio oche ba fero oche ba nani bakopesa pe nzela te siko asengaka ngona ndeka kimukolo parce que aye na kati ya monde oyo ko senga ya sengela ngo na ndenge ya musique donc ya ye parce que mboka tout so ye il faut tout na ba kolomboka nango alors azomona ba yaya ne ferré azomona ba fali pupa azomona maître na yemo parce que maître déjà pesa ki nzela de lokola maître apesi déjà nzela ezana bateau bazana terrain ba bima va maître parce qu'il est élève du maître donc c'est que ça biloko maître na kati na ye lokola za biloko maître na kati na ye alors tant bimi élève ya malamu oya za bien instruit oya zu formationné bien ce côté za abimisa te ka élève abimisa te ka ebebeta likofi abimisa te biko beta one donc biko beta boboy abimisa ngote olinga ba découvrir et puis olinga komi kitisa de temps que nous y a ma kofi mo senti peno zu yo gauche kwe un bon élève à la bongo tant que tu peux passer un passage tu vas passer passage parce que les maîtres déjà bimis les maîtres déjà passé passage mais ba yaya les maîtres baza o ba yam liboso les maîtres donc il faut les calendriers là na bango de nous mon avis que pesa nga pour pesa suna bakisa ah full boss te sali dans mon full boss donc Nicolo yo donc élève du maître ndé makamotra to lobela kaka. Et là, comment on le dit pourquoi et là comment on le baki il a fallu comme ça on dirait tant il y a une rythme mais il fallait qu'il fallait peut-être en longue kafinga pe faire kofi le midete abana pe koku misaka kofi yango nazo répondre et ça lire ma bête ba imitaka elo kamalam les autres les résultats a fallu c'est ça il a fallu le zaka tokos c'est ce qui est élève du maître à l'andia on m'a besoin yemo kona nous papa na biso fa atikala ko finga koko na biso we ranson quand nous bengi koko na biso we ranson na yembala moko pa papa na ngamba moko bina filé parce que bina filé papa na nga on se comprend donc il fa aza koko na nga donc nani we papa we ranson aza kokolo donc on bengi kokolo mais papa na nga bina filé a bengi papa. Donc déjà il est temps à l'ongwa fata à l'ongwa kana maison mère atika on finga papa na été ce que yes ko pourquoi on finga papa na été c'était la babi que non pourquoi bien affilé ko longwane aligna à l'entourer na ba chroniqueuse et internet fallait à l'entourer na ba Hélène Kalema ba Evelyne Kamo Lopez na bato basi basala ba kombo pour anya yo zwabine bon omoni na ko belo mo boye ezango likambe toile filé full boss ayebani ayebani makasi ayebani kolekanga ayebani koleka ta biso to ba sentine ayebani koleka biso parce que aza artiste aza star bina filé na kati ya Villa Nova sali 7 ans donc a umele belé kozwa biso ba internet ezate ke to leki ba TV ezate ke na ba TV ba leki biso eza makamba bina filé nazo ki appelle moi mutu mo benga Tania il fallait pas tout ça pembe na bina filé il fallait pas bina filé bimisa mon choix il fallait ka bimisa nanu les jours de maman au bande so bazelaka état qui est son attaché de presse na solo na bina filé à présent par rapport à votre degré que mon choix so bimana des gens mais tout ça la toute rapidité to bimisa les jours de maman ngana sala tout ko vana na artiste il faut le koyeba artiste alingani na lukana na comprendre bina filé qui est bina filé naza aza mutu na ko yebe nyonso tout parce que na nzambe te mais on peut le comportement funa yebaye après ça réponse mo kalebi na ngabi Tania to sala makampo na batu te to sala makambo pona batu to sala makampo na batu lelo batu akolo balanga finga fa na ko finga pe fa na ko chapi kiteti pona batu mais ebimela nga résultat bien te to sala makampo na batu te mo choix ezobima kandi bazeli mo choix kandi bakozela nini les jours de maman. Voilà. Donc c'est un peu ça donc il peut en fallu qu'on ait la fallu et ça m'a bêté pour parler vine et ça tokos falandae. Voilà, merci beaucoup. Donc il y a Davin Touloulou de Bruxelles, il y a Dadi Mabibi mokona double commune, il y a Dani Mouyenge
na kata parité bada na sangisa bino bongo Jarul lelo boye internet mobimba à part que attaché to ala no presse à part entière na kata mon internet éboulement to benga on kopanzana to benga on batu balongwe et pas wata hérité watanabe ce que to lobi ko kabona ya la team et outil à partir à mon leader ayebaki kozala entouré na bata malamu tena tibino lo ndi boza entouré na bina filé so bo sungi telebe za la chute na ye et puis à part ça ayebe ko respecter papa na yewe raconter est-ce que au pesi batu wana raison ou bien au pesi batu wana tort bon question na yo on répondre na ngeza comme kimke parce que wata aza d'abord nanu mwana wengi aza mwana wengi donc yama kila wengi aza déjà wata moni eloko oyo lobi esalama trop bamisa balongwaka bakendaka mais ntango bakendaka bayebaka mpe ke leader wana oyo atiki wana ayembaka mpe soki azalaki modansa la sava mais ayembaka aza nano misa de chanteur tu vois donc nga kuna oloba nde kutu boye wata nde aza na makambo bango baza na makambo te oyo bake baya makambo te wata nde aza na makambo na ye le problème eza ke soki papa na bino abetaka soki papa abetaka papa abote na kibomwana et atake pe omwana tango kola obeta papa na wana te kola na kompizela papa na ote yo landa sande chemin na yo yako ye kule logo ozaki nango posa ya le tutanga classe poto yeba ya pe musique to na ba kotaka ba groupe moko ba poto yeba ko yemba ko sala ko ndeza la sala peut-être bango ba monique ba koki tango ba kina bango ba ko ba leader mais to moni pe ke tango ba koki bongo ne ba kendela ki ba pe su bongo te bamisu bazongi na bango omoni ke ba saki ba raisonner bien ti et noto bazongi est-ce que wata kontima bazonga po bosu bokende déjà bozongeli nini parce que information on azwa ki babi ke wata azuya mardi lelo wata azuya mardi baza réunion moko lelo bango tout na siège na bango sika ba répéter kuna nde ba koye ba o ba kozana réunion wana nde boza confirmer ke baza na orchestre o ba omona yete ce qui azati. Donc on a mon qui mix na ngai o tozaki na bango c'est dimanche o bazonga ki baza 3 bazonga ba misusu na mamoni bazongi te parce que bango basa la bamoni ke bakoki na vina bango ki leader bakoki na vina bango bamoni ke non biso pena to koki basa na studio to bonema ba extrait na bango to pesa ba bonne chance to ba ni pas na ke na ebite lo ni o sala musique pesa ma bonne chance parce que ça eza mboka ya mutu nyonso aza libre abeta musique na ye o ndenge ya muna ko beta to kanga batu te ndenge ya beta to pesa bango chance la beta alors biso pesa perdre na biso chance ti pesa perdre na biso chance bon to pesa bango pe chance total la lobby na bon sur les années so moni pas kokine États-Unis ngara voilà donc parlons kaka ya maram o eza na internet est-ce que oso mona déjà ya Myriam Mokonzi oyo soit disant de Karine so mona de na photo ta na boy Bien, Juvenal Kibala a kené kolokela biso ya Myriam Mokonzi a tourné ba question par rapport ya makamutu ya chaînette ne ba Karine ya Myriam Mokonzi a confirmé que makamu ya chaînette Karine taloba ke hérité mtaibaki a confirmé les sous koloba que ndenge Karine azakuna na ndenge makamutu bango basala ki Karine un groupe moko boye ba kotela Karine mbongo et le kutana nanga kokoza moi 50 € na 100 € atela ngo Karine a fingi les sous Karine associé à Juvenal Kibala parce que batumi ba sapana na Myriam ba sapana na Juvenal parce que monde to vandi boye bo attaché boye ça veut dire kabola ma lipa to kabola ma kwanga mais ce qui m'a bezali pourquoi ko exposer ndeko na yo o Juvenal zo sala wana to ba komi ba beza contre alors ko finga Karine bonté na internet. Est-ce que yo moyonné bon moi vraiment pas personnellement ba makambo pena na kota ngote généralement je m'excuse beaucoup parce que na mona ngo ezango ba banalité ezango na mona tout on ezango ba base parce que tout ce qui na dikamno ni ya Karine avant d'être héritier, ma soeur, tu m'excuses parfois, on a collé au salon mabé, voilà on a bien Karine, a été ébélé qu'aux années héritier, puis bien héritier. Aza bola mu ébélé héritier, héritier salé là. Ba souvenir est ébélé, héritier aza ba souvenir ébélé pe ya Karine Mokonzi. Pourquoi ko bimisa biloko tu na TV?
Donc moi, ce genre de choses, vraiment des problèmes, ils allaient contre Ango. Ils allaient Myriam. Ils allaient ceux qui Juvenal. Ils allaient au Karine Moko. Je suis contre tout ça parce que ça lié l'image il y a héritier. Héritier, Aza musicien Oyo, Asala Essengwa ba Congolais. À ces pays ça ba Congolais. Tant azalaka pa koko na biso we ranson. Lelo soka bimaki na makamne sengi bongo. Ye mo ka binyenga memela makamna e. Mais song yuza pembeni na e. Yango to lobi ki attache ngo to sala ka ya biso. To siko ko sangisa ngo ya nzoto. To sala musala bien te. To siko ya sangisa na nzoto. Non, on appelle si conseil na son signé. Parce que ceux qui Karine kendela ka musala et pas héritier. Mais à quoi comme un niveau ba bêtise autour na yo caractère ba mibale. Là, au moins il t'a ma makambo Karine nga pendo ba sala nga passe. Na mona ndé déontologie na biso ne bungaka. Ezo beba, tozo samba, tozo fingama. Do moni lelo ba musicien belé ba comme ko boya ko so attaché de presse. Parce que c'est genre de bêtises. Nga pendo makambo itali ya Karine, oh Myriam, oh boy. Balimbisanga côté bazali bango nyonso. Na sepela bongo te. Parce que ça ko sali image ya héritier. Héritier c'est un combo. Il a un nom dans ce pays. Et puis dans moment où héritier quand il m'a camené dans la présidence. Armand l'a m'a camené mususu. Ce que vous bimisa ba bloc wana ba chaînette pour ko sali image héritier. Toi qui n'est pas toujours ngapé pas tout bata moi muki. Est-ce que héritier ko yiba na chaînette ya carré? Te to bana na biso moko nanu. Est-ce que héritier ko yiba chaînette ya carré? Asaka moto na tembeti. Aoyiba, on sait que ça a esprit, on sait que ça a hérité tindi et bongo. Mais ce Karine a remarqué qu'il y a yibiango. Asa mutu na ye avant d'akana liya kane hérité protéger Karine makambo belé. Ah, asa nzambete mais Karine a luka ba problème belé na bateau. Mais hérité a battu la mona mwasi wana ndenga ki bo moto boy. Mais Karine a ko sa eloko asali pour hérité. Moi je regrette pour ça. Ngana zo soutenir Karine, na soutenir ni Mokonzi. Non soutenir ni héritier, mais je suis contre parce que Karine a présenté presse. À quoi matin niveau T. Le long de tout ça na pembe na bina fini na pembe na bina fili. So na moni ke makamu na ya musala on na pembe na bina fili. Eza sou bongo te no yebisa na président je quitte. Na kenanga parce que na ko bungisa dontologie musala te. O Karine to sala kana mona mola ngoza bêtise. Oko luka base pour na artiste na o sala artiste no base. Mais il y a bon auto bimison tia ki muyibi. Non, je m'y mens. Pour nous repérer votre micro, tu vas bloc à Karine wana au monde na ngoni ko lingate maman. Et mais babi ya tikala ko lobate. Non, atika ko lobate mais la maman on t'a publié que la maman. Ya, voice to na voice. Na muta bimisa ka voice. Na ye Karine na lobate. A lobate na micro mais ngana mona côté Karine na loba. Na tala vidéo na e. Mona onde. Dans la vidéo na e azaka ya olala on dirait. Azaka na single. Alors pour na makamba chonette. Oh. Mais oui, ngana tala vidéo na e. A confirmer. Ya na tala vidéo wana. Nazate pour na confirmer ou pas mais nabi que na tala vidéo. Quand je dis que je regrette pour Karine, eza pour na comportement. Bon, au moins ni naza boy. J'ai bandé on pembe na bina filé boy. Mutu mo ko ya ne loko moko ko voice so basala ki so eza lokoto so eza ya so. Par rapport à voice wana nga ndena pembe na filé non linga muta sali image ya filé te. Parce que voilà. C'est que Karine ou linga sali za kiango wana. Pour ce Karine azo Myriam na yebiete, je connais Karine parce qu'elle a confère. Na yebi Karine bona vie ya boete, na yebi Karine pona musala. Donc na yebeli na bongo. Sans cela so kaza ki lokola Myriam. Nga na yebalanga ete. Ponga cha nga batukati. So ki lokola Myriam nga na yebite. Lokola Karine aza lokola Jemima, aza lokola Samantha Ifoji, aza lokola Flore Makinisi, aza lokola Jarul de la presse, Moura de la presse. De naza obligé à koyeba parce que tozo sala musala moko. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà même question ya on a ezongeli pe Jarul, baba bino ba mbaye ba obe vérité. Karine eko bebisa musala na bino ya chroniqueur ou bien ayakande ko bongisa musala. Te ayo bebisa. Ayo bebisa. Pour ça vraiment les gars ils n'ont ganga ina les gars ils n'ont tout na facile ça les grands venaient solo mais ça la bloc ça la wana te. Ça la honte parce qu'on a peut-être pour bombarder musala na biso mon l'autre mo finga ma partout. Partout sur le jeu qui
batalo koni fati connecter internet wana te wana ba finga biso déjà. Parce que ça veut dire que a bebisa ne musana biso ya ke na ba vitesse moko boye pa yeba na shosho moni na musala oyo le bina wera sana lo ba papa nga wera sana ba sono bengi so bengi yo ko wera ko présenter. Ça veut dire que na musala oyo succès za pona mutu nyonso. Mais ce que c'est là tant na yo koka ne ozamaka mona. C'est ndinga bien. Net na bi jemima. Groupe de la presse c'est ça là on a ndenge moko ya bien. Vous allez na ye musani koki akei pe akata musana azongi ndako na ka fazer. Parce que oya biso koma oya ye koma ki na ba ndenge moko boye. Je sais pas. Compris bien le porte quoi sur internet. L'internet ça pour nous tous à talara. Mais ba bien internet peut exister quand même. Yo comme son église. Yeso comme son église, pas comme son comme son internet ya ko na bon. On appelle ko na bon. Ning sabi no mutu bola la ya ko vala ba ning sibino. Yo na mintu ba ko créer carte te mo bino tu bo sa ba émission. Ko ba ti ke nga na tika na hotel miko na nga boyete. Tata mo loko ne mo bo pe oswa ngo posala ngo. Ningi na tika to ko beta de sonité na banda carrière na nga mo compagnie internet ko. Na tika la osala te parce que na mona na no te miko pon lo banini. On a posé question ni abusoba. Pas finga. Moi je te dis vrai, tous les chroniqueurs chroniqueuses à ça la émission au fin en internet na tela game miko na ngati. Tu comprends ça la game miko na ngati parce que on sait jamais. Oui, bah la tête ba on balinga que non, tant à do finga do clash télé micro et ça lié bien. La parce qu'on a battu musu ma fanatique musu ba na ba poto partout en Europe wana bazarate na posta ka finga na TV. Té bon ba fana répète musu ba distraction moko boye. Ba vandi bonne émission ba tala ngolo match ba sana ba Real. Ba vandi pene bele ba ta émission Jemima. Comme na Jemima mo finga ne kaka comme finga surtout on fingi on a gagné ni. Tu vois c'est les ça wana nga be comme ki ndoki. Pour te dire vrai atika wata assalamu amunaye. Et na bika nenge on a tanya lobi ke eza ba base parce que dernièrement na chomona unani watanabe azui profil ya ye Karine mko ati on a pona na ça veut dire quoi nanga te ya muninga Karine te ya wata watanda te ya Karine oui c'est na mona ki ngo wata tu sur profil ya Karine te comment on a na profil na ye c'est ba mo saka yo na solo ba ça base parce que qui pèse c'était nga sala bongo te ça pèse ante ba yeba lo ba sala bana posta c'est peut-être ba ina posta ba ning sa Zaire voilà mi Angel Diamond là bon c'est mi Angel Diamond Jarol maman papa n'a rien décollé en mobile mais ceux qui baisent on a baise mais moi je regrette pour Karine c'est qu'elles ont respecté mon salaire n'a été comment yo musicien avant d'avoir amené on a pas besoin de zoba ou aussi sur valeur. Est-ce que Karine a pas problème à te belé Aza ba problème est belé est-ce que ba problème au moins Karine hein dans ce cas ça peut venir vendre na Karine mais une fois deux fois comme ça et puis na ba vendre na Karine c'est une bonne fille na boye vraiment baza mutumala c'est une bonne fille alobakate timide mais biloko sala na miso abatu deleki la abatu bato be ba vendre parce que moi non so te ba mono te zaka ndoki bien nini on se comprend mais sikoyo tout ça la makambo so moto za pembeni ya full boss boy et ça biloko soko ça na santé je remercie le bon Dieu parce que full boss idéologie na e en tout cas tu ko kota tana buzoba na te parce que même na full boss soko za muta buzoba oyate so za muto finga rabato za muto ben pole ko tsaka la buzoba belé oyate. C'est pour ça que je remercie dans full boss donc déontologie on s'en ils ont respecté voilà mais non moi je regrette c'est Karine c'est réellement que non on a eu capable Jarul que non non na tient un statut héritier sous na statut et ça pour comme ba blague comme maramu wana ngana obenga ngo bestie na obenga ngo bêtise pourquoi bêtise ba o sakana na personnalité ya Karine tena ba fan batala bango non te ngasko omenga na okena ba ba fan ba fan na tshaba tabuzoba ba fan ba fan fan ko se lo c'est pe na ngabete maboko me ya buzoba osomona tanda ba fan te so landa ba fan mais yo ti siko simba di sango te oyebi yango très bien on se comprend pour fan muso ko finga yo tali ninga finga obite hotel pe na bona photo no bi oleki mais a fingi yo mais osani aza fan zo obligé oyoka oya lobi voilà tu vois donc oyo Karine au sala moi je adresse pas héritier à Karine parce que to sala musala moko ma soeur ce que si ko za to kana osengo vidéo otindela mais nga ba vidéo na ko tapela na kati ya groupe les soutien à Karine moko parce que on a pesa message na pesa message pas Karine moko
ma chérie nalingako mingi omoni soki eza na parmi bafille oyo balingako moi je suis parmi naswanela yo mais nakosalela yango émission te nalekaki naswanela yo je pas besoin mais conseil nenge eza nini salela mosala kozala na basentiment te okomi déjà poto luka mosala na yo osala tika badistraction eza na bajournaliste ebele baza na poto basala mosala osala mosala na yo longa na badistraction so omoni ozalaka mpe héritier zwa d'interroger mosala na yo tiongo na makolo omoni respect barattrapa yango eza trop tard te jemima napesa exemple oza na ndeko moko mpe aka journaliste na otanga kombo na ye te amiyebi ye moko kombo na ezalaka sali na kati ya internet mais lelo asala tout abongisa ngo obi akimeli wapi akimeli na politique je sais que non tu la connais akimeli na politique mais azalaki kombo na ezalaki na ndenga mokete Karine kutu eza bien mais yebani ya buzoba ya makasi mais tanga comprendre lelo soigné te lelo comment madame te abongisa te amibongisa nde ye moko a changer de comportement ye moko pour jour Karine a changé comportement au moins on doit bebele ba micro buzoba te au moins on sait dire que buzoba sala ta na toilette sali non c'est pas la baise Karine tu as un nom oyebani mokili mobimba Karine Mokonzo oyebani la baronne ba yebio yaya fais une vie pour toi. Au lieu de kozala sima Karine Mokonzi sope Myriam sope na yebi te na Karine Mokonzi je la connais pas na Karine parce que c'est une concert dans cette voilà donc tu comme vraiment ko chuter na biso très bien parlé Tania babito longola muyala to tika Tania l'attaché de presse voilà donc tu comme na biso vraiment na suka le ballon un mot par rapport à ndeko la biso ko feli yaya Fifi Siwa aza c'est une concert biso to comporter biso to asimana ye mais to moni Gloria Oleng papa ba guerre Gloria Oleng alobi akomi yopolelaka réaction à Diaoul Gloria Oleng atuni fils wa soki est-ce que il doit yopolelaka donc ça veut dire Gloria Oleng de nani na bi Gloria Oleng de nani gasté moi je connais pas. Moi je connais Fifi Siwa, mes condoléances, ma sœur, et ce que vous allez vraiment. Toi, je connais pas. Nous avons souci d'amitié mon abisso, trop mon amatanga, même si sur l'émission de Kota Lilo, le but aux alawana chez eux, tous ensemble, c'est ça, ceux qui m'ont dit pas si mon robot est, faut aux alana, ils ça bien. Tous à la rater, n'a pas kanda internet, tout dans notre site, n'a pas parlé n'a sauté. Internet c'est internet. Tant que Kota n'a pas nzela, mon botte ça la bien. Ngana yebarana Fisiwa, tu Kota n'est pas mon robot, tu bébanara na mais. Tu es banana n'était pas sérieux wana. Tu gagnes pas quand na mité ma mère. Donc aux alawana et ça la bien ma partage. Mais moi mususu wana posa yebaye. Muta atayo moko muta na passe moko boye. C'est mutu ne doit fortuna. Ça fonctionne pas parce que un homme intellectuel to muninga na kufela ta bona problème ndenge ni to mona kutu. Okoya nanda bo Félix Oazé quoi kutu kufela à présenter mes condoléances Félix Oazé quoi. Tu vois et ça la maranango mais ce que oya yo non même si mutema bango. La bona ki ko na pesa mbote na ngana Arnaud Wambi. Na pesa mutema na ngana Chafek sincère nani motema na yo na pesa mbote na Arnaud Wambi. Motema na pesa mbote na Chafek sincère. Chauffeur à boss na full boss na pesa mbote na chauffeur patron na pesa mbote na gros bébé de la prince na pesa mbote na Tanya babito tangara Tanya to start na sukati na pesa mbote na Flore maman sociale na pesa mbote na Flore na pesa mbote na Samata maman bonheur na pesa mbote na Elvis Sanfoni na pesa mbote na encore Saratola na Sugar la patrona na pesa mbote na bino tout donc na linga bino tout. Pour nous bien plus de 143 085 93 96 096 plus de 143 85 93 96 096 moi kofinga ngani ngami kofinga so komenga finga et ça là bien donc on a fait nangai bismo depuis Djobour masala nga besino bilele donc est-ce que ça va mboto est-ce que vous allez Junior Mazono mboto merci beaucoup on makasi kozala na besino bilele voilà ya yoko tout kolobate parce que autour ça l'émission mo abo pour Gloria Oleng au côté de Fifi Siwa
donc na émission na ngape lo bango so ezaki ya sopo na to so yaki titre so da réalité tani wala lo ba problème te so ko tena émission na ezango ba titre ka ba caméra banani ba monter na biso ba tia biso BR yo te kenyaka azo filmer biso ba ko chope titre mo cho rendre top sa fifisi wa tanya za la social tanya za la likam na mutu te so tala émission na au moins na kati au moins na ba finga te ka ba titre ba monter ba tsaka Siwa c'est une sœur na yebie mais tozo occasion solate mais na duka ko solana na solana ye première fois na solana Siwa na mona na ngai na mona makambe belé mais ko zo ko solana Siwa boye na soné pour na mon full boss parce que za ndeko ya full boss nanga ndeka bina filé donc c'est son frère donc mais glé olangi to sololaka to vanda kapé mon pays to vanda kapé to sololaka boni bien to komana kapé c'est une sœur aussi moi c'est social o tikala kozala rando na ndeko na yo ata blessa yo ata bomela o mutu tika charge n'est pas nzambe eza conseil na pesa ba ndeko na nga nyoso tu o baza ba ranki na mutu ngana préfération na yo na likambo jomima ya des fois comment ngana uti na bengo jema likambo ngana to swana et je m'aboni boy et to bongisa muta viva bongo ngalelo je moko sala nga mabe mo bona benga yo na so jemima na luko tana yo kibona yo muta to lobi oni si c'est fini ta mo poza la soulager poza na ranki na muninga makasi be point ti akufeli e glolanki e maman ma chérie l'américaine méga star non yo méga star qui me reste on na barando non ma chérie voilà te promis na suka et puis nazo lobana Siwa en tout cas courage ma chérie les anzela ya biso nyonso mo eza moni liwa ezaka loko obeta di solo te liwa anzela biso nyonso oyeba te qu'un jour c'est on a ya ko tika yo bibelo bitole na batozo lila biso tozolela no elongo ata soki gloire leli na otepe na bato musu ebele bazolela no ezapeka gloire te tamuso ya pe ebele pe eza ebele be bazolela Siwa te mais basali ba vidéo te ya ba besali kapa ya gloire parce que c'est là en vidéo tu vois les mal ezaka yango il pas ça vidéo va pour na kati parce que Siwa pe azana bato ba rendre na bato ebele o ba oyete mais ça là nga bien to na mona ki sarato là na bi sarato la finga Siwa mais bien Siwa na mona tika ko répondre sarato la te. Mais à ma grande surprise, on est tout là qui est au talaé. Ah, tout là, il y a un côté là, si on a ah ma chérie, n'allez pas enfant. Na mon qui est au talaé, ça là, c'est comme ça la famille. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, un programme jeudi aux la Nini et puis Maramoutou, il y a l'élève du maître. Ouais, élève du maître Zawana, Zaponabino. Donc, chaque jeudi, tous en Akatia, je me retrouve chez Mimi Kumbu. Na Sainte-Marie, na avenue Venise, toujours répété chaque jeudi à partir de 14h. Lundi, toujours en coulisses. Le reste, donc jusqu'à là, programme, mais jeudi, oyo. Donc, il y a l'obligé, toujours mardi. Donc, ce qui est émission, c'est à l'élo. Donc, jeudi, oyo, déjà, mututu, azana posa yoka moshwa mobimba. Après, na posa asomba yango, aya chez Mimi Kumbu, et côté kama, wana poussé. Pour ces moments. Donc, boya wana ba maison de disque nyonso. La plateforme nyonso et kozala wana mais mutamoni ka kozana tonté par rapport à journée musala mais ce ko ye na chez Mimi Kumbu na 7e mairie commercial et c'est ka église mutombo zaka kala passer so mutombo donc réel kaya sima kin marché avenue Venise autour de chez Mimi Kumbu est-ce qu'elle vient sur la coste muketonga on a répété donc tozawana tozo répéter wana mutu toza na posa za single na ye ya moshwa ayaka on a bien benga ka gemima ngate gemima parce qu'il va s'attacher malgré otima il est pas attaché ou bien ka gemima dans vos informations nyonso voilà ma dédicace na banana dédicace na ngai na pesi yango pa ya full boss na nga na bandeli susu bina filé et puis dédicace monsieur Zamuti nyonso na posa azwa b'intégrité nyonso ya ba répétition ya bina filé kotaka na bina filé TV so betika wana so l'équipe o la raté pas gemima so kotika wana ozo biloko to ya bina filé
na pesi dédicace nanga na bina filé na pesi ba bonne chance na ye en tout cas mon choix et autres ça ba tout bazo zelo biso tozo zelango maboka kofunga pe na pesi dédicace nanga na ye moko le cœur de bina filé Arnaud Wambi Arnaud Wambi na pesi ba bote na ye sans oublier Berthe Sassa. Je te salue. Notre CG Yves Siloulou. Yves Siloulou. De Salika échangé comme un combo. Mboulou na Siloulou. Voilà. Notre CG Yves Siloulou, je te salue. Na pesi ba fan na biso nyonso o balingaka. Donc bina fi na pesi ba gros bisous et puis sans oublier maman Bonheur et puis Samantha Ifoji, Flore Makinisi et puis gros bébé de la presse et puis mbota soko na pesi pas mbali nanga. Nous nani. Combo ça la raté. Mon chéri. Combo bébé. Je l'aime beaucoup. Combo. Sans lui ma vie n'a pas de sens. Nani wana combo ezate ba okumiso boye. Donc non pesa mobali nanga mbote mon chéri à moi mobali o alinganga itili lelo tiko boya ngate yepeneza ya solo. To signala nga netiliwa. Jésus Christ de Nazareth mon chéri mon amour je te salue. Oh. Numéro maman. Numéro ni. Ya soutien. Numéro ni. Numéro ya téléphone. Ah, il y a nous apostles mon nga benga ot. Voilà donc on a baratenzo rendre Jésus-Christ à la mobile ya Tania. Mon cœur, c'est lui qui me soutient. Eh Jésus-Christ. Ngape na zui nanga, ngape Jésus comme mobile na ngai. Pour ça la bien, voilà, et toi qui attaché, bon ngana y maman mon cœur. Na yebi bozo tuna, bozo landele nini. Bozoloba azanelo kote eloko azanango bino boyebite sekele ya motema na webisa motote e azanelo ka bolingo kombone love esitole bolingo dolange pe love bato bakotuna olandelaka ye nini bazoloba azanelo kote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema na eza motote e azanelo ka bolingo kombone love esidole bolingo tozangi pe love nayebi bazotuna nozolandele nini azoloba azanelo kote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema na yebisa motote e azanelo ka bolingo kombone love esitole dolango pe love. Voilà donc on les a moment c'est jeudi hein donc mon choix ezobima. Déjà à partir de mercredi na 0h oza na mon choix donc Zalawana yakana espace je me retrouve en avenue Venus okozwa mon choix okoyemba et puis ko sala osola ma site ce total ma site c'est 001 donc toza na number 1 mokonza bas ya ba 001 blague tele lo solo li biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mon pepa siga yena ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen.